Sankara de Kunta en dehors ya wenye musique à maison mère aza master ya Fally Ipupa. Donc ce qui est le mois guerre eza entre yena bandeko ya wenye musique à maison mère akotrakoya na ena na mibwake pa master na ye parce que wera zaka via Fally da jamais wera comme ça mabe. Pourquoi Sankara msaki ça la tourner na Fally parce que na minute toloba Sankara de Kunta bazo ki ne tourner na Fally Ipupa ba kozala 6 mois libanda mboka do Sankara otambola na Fally pendant 6 mois. Gouverneur ya banque lobi abenga nga singa lobi ken ndenge za boye la biso billet wana ya 50,000 zaïre to peso ba dollar. Voilà. Da billet 50,000 zaïre ngo tellement zo apporter na ngo lokote. Na luki ba marché nyonso na sombe loko eza mbongo moko ezanga nango valeur. Ozo comprendre? $100 signification nango eza Fally Ipupa. Abi lo discutaka to na mbongo mukomboso 50,000 zaïre eza mbongo moko c'est la valeur et c'est la succès tanango époque nango c'est la zela na pesa osko $100 Fally. Apesi nga $50 héritier. Apesi nga $20 bina filet. Abakisi nga susu $20 inosbi. Abisi nga lobi vraiment 50,000 zaïre tika yango pena na banque parce que valeur nango ezate époque nango esila succès nango esila. Bafi bazalaki na bango belé na concert à Fally mais ebineli ya Peniel. O santé mutana sentiment kata na ya bilamba nyos. Talaka ye moi j'ai pas mukuse chemise moi lemba lemba so libumu na esiko moi libanda. Ah te en tout cas moi c'est un lobby. Alataki vraiment sexy. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oyo bake yena idéologie ya sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake ebadive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Fabugas kake conseil na pesa kana bika finga bato maboma te parce que azara na mutaliboma mo boye wa fulaka ina ya mado wa fulaka na ya modo ke ya kitisi akitisi donc bato maboma ça très important bato kwa biso mon monde même ga sanda mutaliboma muto sala bien te wana libo ebobo tout ça pas important quelque part. Ouais ça guerre ngana provoquer musicien te musicien da provoquer nga. Dana kosela ngo guerre na matite matiaza muto azopesa nga mawa parce que via zo mener lelo na vio to ebela ki lobi en plus batu msu ba benga benganga o matia lobi aza soki ya lekio na ba niveau niveau mutu foye bananu mutango alala ka wapi alamukaka wapi vine za ndenge nini est-ce que ça responsable ou ça responsable te to yebite mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo eche ba condition nyonso pona kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango
bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimelanga ike soki ozali kovanda na kati ya Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato lipanda bosana awa te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Boula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie. Oui. Côté la Peniel ndenge azo simba na pasteur Denis Lesi. En tout cas pasteur Denis Lesi era lobaka bi quel na comprendre te bana basi baloba poso nangeza sexy. Da Denis Lesi a na raison ko on dit que Peniel de grâce azo simba Denis Lesi asimbe na mutu mabe asimbe place vo mabe. Na bino na lobby soki bosenga pardon na 48 heures te bozala modi 50 000 Zaïre nazongisi yango na banki elakisi ke eza neti mutu akufi bamemie na cimetière bake kokunda ye na enterre 50 000 Zaïre. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien. Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bonjour à vous amis internautes, bienvenue sur Fimbuna Fimbu News, c'est la votre bébé goût de la presse congolaise Laura Choumawete. Donc, dans le cadre de l'analyse de l'histoire, chaque dimanche, je suis avec Ken Piana et Sandra Lina voter à ça. Donc, on va parler de tout et de rien. Karine et Fomi, Karine, je te salue. Moi, je te dis, il y a un vrai warrior, je te salue. Donc, ensemble avec Ken Piana. Yassa, bonjour, Boni. Bonjour Laura Chou, bonjour Bafranchi, bonjour. Mon prophète Emmanuel Dodi, le sauveur de l'humanité. Oui. Bonjour ma maman Nicole, ma maman chérie, la maman des grâces. Bonjour on a maman Aimée, papa Chamala, pasteur Tosha, Pasteur Mboui,
Donc, bah, franchement, voilà. Bonjour à Ken Piana, mon frère que j'aime beaucoup. Voilà. Bonjour, bah, franchement, tout le monde a déjà. Il y a ça très bien habillé. Église de l'eau, on a vraiment l'équilibre. Bah, c'est exemple. Mais apparemment, Koutremango et Zaka Kanandenge, oh, on a tout eu la sambalina. Mais tu sais, na bonzambe, ce qu'on a ba chemise. Na bonzambe na ba sa chemise, mais normalement ça va pas tout na tango ya pamba. Na bonzambe na ba sa chemise. C'est pas mon qui a changé vraiment. Et le coup on a le temps pas mana ba so na ba si chemise na mona mulunge. Mais na suka ba mon na pe na simandenge ezali pour ba comprendre qu'il a changé. Voilà, au changé. Alors il y a ça to banon actualité, concert à Fali ezalaki, to moni ezaki na Rotana, to moni présence à Sakara de Kuta, to moni o ekambo ko kamusa, et ko kamusa pe internet parce que to moni crée buzz. Présence où est marqué qui est la présence il y a Peniel ou a bon ex-femme il y a pasteur Mike tout le monde qui est azobina makasi n'habite sans impression non les années il y a pas dans Ken Piana Peniel ouais Peniel ex il y a nani il y a frère Mike il y a frère ou bien pasteur Mike pasteur oui pasteur moi il a kamo bengi frère non c'est pasteur Mike kalamba bon moi si naza kena concert fali abi mutu ko ngande naza bona oke su concert talaka mutu ko ngande naza boye na mona Emmanuel Doji mon prophète le sauveur de maintenant oke su concert à JBT ya Kofite ya Falite. Il y a aucun concert, il y a ta Fabras, il y a ta Richel Soute, il y a ta Ferrete. Bon, Penel a qui qu'on a se retrouvé, qu'on a dans tout ça l'échange quoi. Donc ils ont quoi tout ça l'échange, Penel a zone dans mon kilinga na kela bonzambe. Bon boka moté, ils ont quoi mais je na sindi, tu vas banda na nzambe. Ba ko koma na mokili. Donc ils ont quoi Penel na zai moi sa pasteur, ayo comme ayo kuki ayo ya na millier ba fali ba nini. Donc ana ipa bana mso avec na posa na quoi. Bon ba tumsusu ba bonga ma pa bien te so bali pasteur. Tam so azali na on a soif pour ngam to ko nga sanda so na bali pasteur en tout cas na ebité so na fokate bata mokili na o ma fier mon na ebité mais bakabwa de na pasteur mais après wana kama mambo sanda na lo bati non comme ma fier mon bo so na mo sa pasteur na o ma fier mon na été Penel ya kenga ngaloba Penel azali na soif mokili quoi fa ça la ramener so 20 ans comment déjà comment moi ça on a ba soif ebele ala ba soif ebele mokili oh ba soif ni ba pe mikolo po tambo na soif ba mi c'est pas mokili la vidéo na informé yo msozo tala tête tout le monde ba vidéo na pasteur Denis Lesi po ngala la daka émission ba yambi pasteur Denis Lesi akumisiye na ba photo akangaki na mbigini abi c'est sexy alors ça publicité ya biloko na ye mikolo pe na to moni réalité azotambola ba émission na pasteur Denis Lesi yo simba ye na bité impression kaka poto za kiana. Bon, maman na esa bino square makabu monde ki bopesa bino nga raison. Makamu yo ba. Maman na esa bino wana nti maman na pasteur wana. Bo mo bopesa nga raison. Tala sikwa zo simba momi ya mninga ne pasteur. Au sentir. Donc libo wa tout est pipi ici la soloté donc ils a pasteur wana donc. Na ata na ata lo ba makamba pasteur amingi te mon biso mto pesa miko ba vie quoi. Tam si yo ka sa yemi ta pesa biso ba vie. Biso ne topese ba vie moi so na continuer sur ba makamena on pese si ba vie na on pese ba 20 000 ba 30 000 ba 40 000 vie pour nga déjà na ba internet tant na sala de ba 50 000 vie comprendre donc pour comprendre que pasteur identité na yango wana comprendre Penel pesa na sofa bato mokili ko ba pasteur baza na soif so ko yo ba la pasteur te so to nga pena na lobité so na zaki na sika Penel nda ba bala pasteur nga za na fier moni nengana na fier pour pasteur Mike Kalamba mtabala ke quand même nengana na fier mais Penel na moni ke mtabebisa libala wana yeni mtabanda sape na donc na moni mtabebisa libala na mo kota sutukiti tala uta sutuki asutuki na concert fali a obi na danger donc azali na soif à mokili Penel azali na soif à mokili donc yango avo bala il faut réfléchir des prophètes Emmanuel Dodi alobaki avo bala il faut réfléchir parce que li bala les élo mo boy décision très fort c'est ça est-ce que au copé conseil monter parce que yo rejoindre yo OK place ya zala mais Penel nem do pesa conseil pour y a ka fréquenter ba église trop tant za moi ça Mike Kalamba na pasteur ba anoko tika pasteur na ba kit na ba église so ba kotala ba pasteur mususu Penel lim to ko pesa conseil nga on na temps pesa Penel conseil te nga siko ngena pesa conseil na vie na kota ke wana aye ba vie na poneza pena ke so niati pena sete fuba choka ndika moto ba misepe bana basi na bango bon nga pas ya na pesa conseil yo pe na pesa conseil yes ko de alongo na vie na biso ba chrétien biso ba sœur alongo de akena vie obina na ba conseil afali
vie alingi siko mibala mukili donc siko conseil na opesa eso anyati sete fo lukaka ndika moto kwa nyata poso anyati te likolo donc ba okate likolo donc vie yango wana kana opesa peniel. Merci beaucoup pesa Ken Piana tout na vite fait Ken Piana bonjour Boni. Ouais, bonjour Laura Chou. Naza bien? Ouais, Ken Piana impression na yo to moni présence ya Sankara de Kuta plutôt le bina concert à Fali pour pas to moni PNL azobina likona un peu to mona ki akepa pasteur Denis Lessi bazo tambola ensemble donc. Non, kende na ba question no moko moko. Vas-y, impression na yo déjà to moni. PNL na nous to banda pona kuta sujet. Ouais, impression na PNL to moni azobina na concert à Fali biso no to mona ki on est bien ba mona ki. Vas-y. Ouais, ça là bien côté la PNL. Alakisi biso ki aza hypocrite vio ya kobala pasteur Mai Kalambai tozala na biso clair akokaki na vio wana te ya kozala mwasi ya pasteur dona si sofa mokili na si sofa mokili ba sofa mokili penaka ndenge sandali na zolo batika to compléter voilà ba sofa ya bato mokili emso esila kena noté ozo comprendre ndenge papa emba yemba emba côté mo boy chéri nanga lobi azali na no elenge sula mabele na monoko na quand tu as na wago ya ko mbana côté ya ede biso sula mabele na monoko PNL esilaki na noté ozo comprendre da PNL azana na sentiment ya bana mike mais nga eloko esalinga plaisir à trop côté la PNL ndenge azo simba na pasteur Denis Lessi en tout cas pasteur Denis Lessi era lobaka bi quel na comprendre te bana basi baloba poso na ngeza sexy da Denis Lessi a na raison ko on dit que PNL de grâce azo simba Denis Lessi asimbe na mutu mabe asimbe place voye mabe Denis Lessi alobi ngai donc na yo comprendre na bia poso sexy au pena da PNL pena uti musika yeti na Kinshasa pa mona poso ya Denis Lessi oyo koma sexy batumsu na Kinshasa zela batumsu na Kinshasa ba lo poso Denis Lessi zika ba meka ko tout ça OK kozika wana ezande sentiment pa basi bazolela poso Denis Lessi ba na église ou bien na concert. Non, asimba Denis Lessi pe na kati ya plateau azosimba ye mobali kitoko na plateau baleka na plateau ka ya ba chaîne na plateau ba osimba na Mr France africain pasteur Denis Lessi on a marié te Daniel alobi aza célibataire Denis Lessi nda marié mais mon homme marié akumtika ko sa bo basimba ye bon tata za plateau bon simbia na nenga mabete balakisa bato ki aza libre bon ça me regarde pas donc mon balika muntu ko simbe bon te ata na bureau voilà ata na bureau ata na plateau mbala muntu ko simbe bon te ça m'étonne. Voilà alors vas-y OK donc côté wana na loba omoni penia lobi pena na tali concert a Fali en tout cas na mona na nga batu nyonso ba bina mais sentiment au penia la binelaki en tout cas na lobaki non donc nde tozala boto comprendre lo moko basa ba pasteur nde ba bina ka banzemba ba Fali pena makasi na ba palais surtout dans batu msu balobaka frère Mai Kalambai azalaka fanatique ya Fali na yeko confirmer ngo na moni pena PNL pena zobina pena makasi na bia voilà peut-être pe bakosela frère Mai Kalambai peut-être moi si azwaki nda azalaka fanatique ya Fali pasteur Mai Kalambai atali alobite nakobala moi si azoka na ba musique ya mokili trop te peut-être cause pe ya kokabwa na bango bato ebina no te mais kotala pena bafi bazalaki na bango ebele na concert a Fali mais ebine la PNL o santé mutana sentiment kata na ya bilamba nyos talaka ye moi j'ai pas mukuse chemise moi lemba so libumu na esiko moi libanda te en tout cas moi c'est un lobby alataki vraiment sexy moko impossible. Ken Piana parlant de Sankara na tous nos questions vite fait za na mutu moko abinanga que non Sankara to moni na podium a Fali bazo bina njoto abini kitoko déjà to mona que non Sankara soka longwe wenge to déjà place à kokota na bité idée wana non Sankara déjà baza na programme azokende na Fali tourner à 6 mois Fali na orchestre na baza la libanda mboka pendant 6 mois Sankara de Kunta azala na bango na tourner nyonso partout bakotambola baza na Sankara lelo na vie photo tolo baka vérité chaque mutalukaka vivre à l'aise place ba à l'aise Sankara de Kunta en dehors ya wenge musique à maison mère aza master ya Fali pupa donc ce qui lelo moi guerre eza entre yena bandeko ya wenge musique à maison mère akotrakoya na ena na mibwake pa master na ye parce que wera azaka vie à Fali da jamais wera comme ça mabe
pourquoi Sankara msaki osala tourner na Fally parce que na minute otoloba Sankara de Kunta bazoki ne tourner na Fally pupa bakozala 6 mois libanda mboka do Sankara otambola na Fally pendant 6 mois et ça na nenga polémique était parce que wengel ngaki bima libanda et ça la 6 mois mais bapimeli bango visa comme il fallait azana visa na ye ya kokende ba Canada ba Amérique ba pays belé Afrique Sankara de Kunta zo profiter atambola na ena bango ole ya kofanda na Kinshasa rien d'affaire akenda tambola na camarade na mais la qui c'était que Sankara comme travaille pas Fally de Sankara na Fally pour pas baza ba camarade donc ce que sengi pe ndenge ba ça la tournée a aider pe na ndenge marketing à libanda et ça nango pe gravité mais azaka travailler à wera parce que na habité so boze la Sankara lo baba vérité ngo combien de fois alobi azala na mwana musala wenge musique maison mère tazande petit ya wera ozo comprendre ezaka ndenge moko ndenge za pe pire master ya Fally soit Fally soki aza na ba activité moko boy comme Sankara za na employé na maison mère te ako accompagner pe Fally batamboli ndenge balingi parce que Sankara ye moko alobi masolo musique oyo salaire ezalaka nango te ezalaka ozo diembela sima ya musicien nde obeta ba matolo ozo mo bambongo maison mère barate production munene na France na minute oyo wera tourner za te Fally aza na tourner na sima tourner na so Sankara kena bango moi bato bayaka na ba Samuel eto ba Didier Doba après ça va ko libérer Fally Sankara pas obenda bango moi eloko mupanzi ba Serge Batani na nyoso tu ba zela Fally de bino bolingi Sankara ba sunda kote maman na ye biso pe na so to kena nenga logique omoni moi tamuke o bato maison mère bazui distraction ya kosona na Sankara de Kunta obi ke Sankara profiter fort ba relation Fally ya minene ba soutenir Sankara na bambongo obi ke Sankara to soma maman na parler na bandal quand na se ba discussion na ba fi Roger ba papier le prince bazo finga e ono kendo salande pa masano Fally tika ko distraire biso ba patron nyonso to ba soutenir Fally batindeli Sankara de Kunta bambongo ebele auto somba maman na ring so ba patron na ba obligé Fally pour pas lobi non partout kozala parce que to kolanda yo to na besoin otambola na Sankara de Kunta Fally ayoke la République o soutenir ka okese na voilà mais avant il y pesa ke ba million patron mon côté a kolinga que non muto asala rapa na ye ou asala rapo na ye akende voisin na orchestre mususu ken ken to zonga no pa na logique makam mais déjà masolo wana ya koloba basala raboe déjà Sankara dévoiler déjà secret nyos alors il y a petit ya we aza pire petit ya we mais aza travailler ya wenge musique à maison mère te et la qui si que wenge musique à maison mère et ko kende pe activité mo bo tourner moko boye M Sankara pa ko kende te boka moite parce que ya salaka na maison mère te alobi clair ce que vous avez besoin de lo bané muto asi alobi clair mais en gros c'est déjà salaire mon côté maintenant alobi clair parce que bolingi to ba la sur langage ya makambo Sankara lobaki asi alobi makambo to zo yeba te asi alobi yango clair que ça na fiche de paye mon côté ba futa ke salaire aliaka jamais $100 ya were uti na poche aliaka sima ba relation ya wera donc makambo tali wenge musique à maison mais équipé yete yeta yesa la makambo tali wera donc wera suspendre un jour suspendre pe ba gladina be exaucer parce que ya komaneti mwana ya wera ya ndako voilà c'est ça merci beaucoup Ken Piana total na ba réseaux sociaux ba tumozolo ba 50 000 Zaïre du coup na tala quitté et on a mon émission on a ba ta photo ya Fabrigas ba ta 50 000 Zaïre ba ta photo na yo ba maloba boloba ki Ken Piana to bi que non que Fally nani comment Fabrigas a blessé qui yo na maloba ko traiter yo que non de mutali boma tout le monde le sait et lorsque tu comme na niveau on continue ka ba clash en ou ozo arrêter déjà bon au moni makambo vraiment bato babenga nga ebele Sœur Pauline Lumumba baza ba sœur oyo lelo to bwakaka afse nga lobi Ken yo bwaka biso ba sœur Pauline Lumumba il faut ko luka kotika ba débat na za terre à terre na uti pe église prophète Emmanuel Dode a lobi Ken itika eza ba distraction moko boye diabolique parce que za makambo moko uti musika pena na deuxième monde ba luki provocation moko boye yo kokota bakokoti so na kati ya distraction moko boye moyo sala makambo lingi osala ezate parce que ezalaka chaque fois chaque mois oyo na bulaka na kendo sala geste na famille moi sinanga na kota na ba distraction moko boye oyo memanga ngati na kende ko samba na sala ba dépense donc prophète yabisinga lobi ozore marketer chaque fois so ko kendo sala okendo silisa makambo na famille moi sinayo ba problème mo boye landa ko kaka donc
na yo comprendre makambo nazala comprendre kala te nazala sambela te gouverneur ya banque lobi abenga nga singa lobi ken ndenge eza boye yela biso billet wana ya 50,000 zaïre to peso ba dollar donc billet 50,000 zaïre yango tellement zo apporter nango eloko te na luki ba marché nyonso na sombe eloko eza mbongo moko ezanga nango valeur donc nakendaki na banque centrale et pas gouverneur na biso ya banque apesi nga dollar parce que dollar yango eza monnaie à valeur apesi nga $100 kombo nango eza kombo ya $100 oyo gouverneur ayebisi nga bi $100 oyo esignifie biso fali pupa ozo comprendre $100 signification nango eza fali pupa abi olo diskitaka to na mbongo ya mukomboso 50,000 zaïre eza mbongo moko esila valeur esila succès ta nango époque nango esila zela na pesa osko $100 fali apesi nga $50 héritier apesi nga $20 bina filet abakiseli nga lisusu $20 inosbi abakiseli nga lisusu $5 déplique abakiseli nga lisusu $5 robino abakiseli nga lisusu $5 Bercy mwana ozo comprendre abisi nga lobi vraiment 50,000 zaïre tika yango pena na banque parce que valeur nango eza te époque nango esila succès nango esila à partir ya lelo en tout cas na conseil ya batutu bapesi nga na gouverneur de la ville et gouverneur na sa banque parce que au comprendre ne gouverneur ya banque apesi nga ba billet apesi nga $100 moko malobi $100 eza fali pupa ayo pesa nga $50 lisusu ya ebisi nga bi $50 kombo nango eza héritier Watanabe ayo pesa nga lisusu babia $20 alandisi nga deux fois $20 moko alobi eza bina filet $20 mosusu alobi eza inosbi apa alandisi ba $5 nde lekaki ebele $5 moko Bercy mwana $5 moko Robino Mundibu $5 moko déplique ba $5 nde landanaki mwa ebele donc lisolo 50,000 zaïre eza distraction donc na intérêt à partir à l'élo parce que na FCA bino na lobby soki bosenga pardon na 48 heures te bozala modi 50,000 zaïre nazongisi yango na banque elakisi ke eza neti mutu akufi bamemie na cimetière bake kokunda ye na intérêt 50,000 zaïre merci beaucoup mais pas na matika songo apesi nga $20 pour na innocent bon Rebotilo azo eta 15 peut pour na Rebotilo tolukaki babia ya $1 babia $1 nde mona Rebotilo seka azo $15 Rebotilo so innocent na $20 c'est que ngati Rebotilo $15 bato continuer voilà question ba poser ngai OK déjà matika songo frère nao Aza chroniqueur, tout le monde a yebi na ba succès pe internet parmi tout le temps appelé ba chroniqueur au basala matika son aza parmi ba chroniqueur wana mais oh c'est le béni. Ouais, Laura Chou wana ke musika moni nga ko répondre ba tu nyoso te neti ye na répondre neti na nini. Bato babengi nga ba lobi azo finga ya no kokwa Arafat. Soki to lobika to landa bato mso abongo neti mutane lokote mutakomane ateka ne masanga ya longwane na mondi na biso ya koma barma na koma teka ne masanga okute na tongo kwiti okute na soa kwiti ngana ko sala na ko répondre ndeko mati te parce que ndeko mati azande ko na biso to sala na musala moko to ko sala na guerre te o eza guerre ngana provoquer musicien da provoquer nga dan na ko sala ngo guerre na mati te mati aza muto azo pesa nga mawa parce que via zo mener lelo na vio to ebela ke lobi en plus batu msu ba benga benganga o Matia lobi aza soki ya lekio na ba niveau niveau mutu foye bananu mutango alalaka wapi alamukaka wapi vine za ndenge nini est-ce que aza responsable ou aza responsable te to yebite est-ce que soki to lobi to kende lelo na hôpital à 50 to ke ça ba test sida est-ce que mutango ko za d'accord to yebite parce que ngana tout près nga senga ba chroniqueur nyoso tout Oza besoin ça la guerre nanga toke na hôpital to ça na test ya sida nanu parce que ça batu msu ba konda peno santé pena ke santé ngo depuis kendaka kaka de ça batu belé pena santé pena o santé pena te o santé pena ba parcours ba vie ba parcours moi mo buda o santé pena ba komaka mitema mabe batu msu pena depuis bazo ba mine na ba malade bakomaka mitema mabe envers bato soko zo progresser na yo
biso nde totinda bino te ba chroniqueur ya internet oyo bobandaka mwa kala wana oyo bobandaki internet totinda bino te ke bozwaka n'importe qui bobima na ye lelo bosimba déjà mitu soki bosimba mitu concerné nga te en tout cas concerné nga te nzoto esilanga ye nakoma kokondo héritier watana be vraiment zombela bandeko na biso vraiment nzemba boy donc en tout cas héritier watayoza mabe donc nakoki kodiscuter na masa na nga te aza na pesi mbote ya confrère na nga na lukaka osenga émission tosalanga na ye na Kofi na bapacho tosala lisanga parce que il fallait omoni ba valeur na biso yebanaka tokutana na babaoba neti ba Kofi sikoyo bosali na Kofi émission okosenga whisky patie mo estrende tozala chez Kofi esala biso bien le 30 juin yoko tagia mo boye mutuna makolo ezate nga makambo bato bapekisanga c'est Pauline Lumumba sombelinga S21 kekeni tika ken tika tara c'est Pauline Lumumba sombelinga na cadeau à téléphone alo bango walai téléphone na c'est la raison S20 na bandaka na S10 ezalaka c'est Pauline Lumumba mutasombelanga lelo na c'est la S20 c'est Pauline mutasombelanga S20 yango ezana ya sikaboe mais pona makambo yo alobi no ken tika Fabregas azande kona yo botia na se boye na poazande konanga na sali epe lokote c'est alobi limbisa ye longola babiloko tu otiaki wana pobo selon makambo kende milai longola parce que na sombeli okutu S20 po na sombelo S21 po S20 osali yango déjà trop otika c'est Pauline Lumumba bisinga eloko na boya te gouverneur à banque yasinga yaka mbongo wana eza nango na valeur te je pense yo moko ke notambo nango ba supermarché ba wenza liberté na ke nango na bazandu na tambo nango partout ngo kabela ngo ata mutu na osimba te mbongo eza mbongo akala mbongo ekufa te na ozona nga 50,000 zairo te mbongo batia mukombo so munene boye na kati te mukombo so azobangisaka mukombo so pardon longo ya mukombo so pardon na osimba mbongo teza longo ya mukombo so nakabela mutaliboma mo afandaki wala non mukomboso mukomboso bank longo ya mukomboso donc gouverneur a banque asenginga apesinga $100 fali $50 héritier si je comprends bien quand on beta masola ba niveau ba dollar ba wa si wana mais c'est ça na calculer te apesinga alobi $100 fali yeyo $50 héritier wata yeyo parce que ba Kofi na ba wera na ba jibe bango baza ba valeur ya likolo bango baza ba $1000 mais na génération o apesinga $100 fali parce que batumsu ba loba o tangi ba Kofi te ba Kofi baza ba $1000 bango na ba wera banani ba waze kwa baza ba $1000 ozo comprendre donc na sensi wana mbongo ngwa mukomboso o na tambola nango na zoluka na pesa ta bano batiaka sika te mbongo batia pena mukomboso elongi ya mukomboso pardon vraiment pardon dans 50,000 zaïre wana vraiment nazongisa na banque en tout cas merci na gouverneur ya banque centrale na biso ndenge ye moko alobi mbongo o tokotsa awa donc to enterrer yango et ça le biso toujours bien voilà merci beaucoup ya ça okopesa conseil nini parce que Fabregas pas frère na yo guerre o ekende moi mabe yango za actualité faut lobela ngo parce que yo posa muta milieu déjà on a conseil européen c'était parce que c'était Fabregas ne muta banda ken que tout le monde ayebi de traiter que non carte abato ma boma donc voilà c'est nga pende ba benga liboma bo Fabregas va pesa nga carte po biso de ba benga so bato ma boma na bonzambe moi tozo changer ba image voilà bon conseil na pesa ka Fabregas non c'est qu'un conseil donc il y a la foi on a rien Fabregas peut tout bandi le loté mo kwa yebi bon on va ni musique si manabiso bon on va couper biso pena da to réunion to beta da tout du monde donc on peut ça qu'un conseil Fabregas na on peut ça exemple quoi Karim Mokonji azala mutaliboma mais Karim Mokonji atombola ba orchestre belé so tali na ya mado Karim Mokonji azala kana batala Karim Serena Karim pe kochara makambo na ya mado bataka Karim Mokonji Karim azala da mutaliboma c'est tangana de ba na tangwana de ba benga so batuma boma ba benga Karim batuma boma Karim kandi ba benga Karim Mokonji lek nanga o le Fabregas abia pesa batuma boma ken pia na mutaliboma carte donc Karim Mokonji ba ke parmi batuma boma na Karim Mokonji pas ayi mutaliboma mais ça a poussé moya mado donc ye panda c'est rien pe a poussé pe Fabregas azala c'est ne lo ba kandi ba beba yo que la
Oyo, restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Bana kuma banda ofinge muchopi na mwa pe bayokana na bango déjà mon. Na mwa pe bayokana na bango déjà mais muchopi anti lelo za la. Te non pe exemple te. Mutama kandenga lo wike bato maboma na pe basala mamba minene kwa. Na pesika exemple Kaini Mokonzi. Azalai mutaliboma Kaini sengana wabe Kaini Mokonzi waliboma Kaini Mokonzi baluku bakange partout mutu esala biete mais tout l'orchestre Congo à part papa chéri. À part kaka papa chéri Kaini Mokonzi mutakosa te Kaini Mokonzi mutafula pe bango ayebo afingele obatu mkolo mati atiki no aye afingi yo moko okiti aye afingele obatu mkwa yo mati nga kenda fingi yo moko okiti omoni mutaliboma maya azala na ba orchestre na bango nyonso donc exemple na opesa kaka Fabregas kake conseil na opesa kana bika finga batu maboma te parce que azala na mutaliboma mo boye wa fulaka na ya mado wa fulaka na ya modo ke akitisi akitisi donc batu maboma ça très important batu kwa biso monde même que sanda mutaliboma mutesala bien te wana libo ebobo tout ça pas important quelque part. Voilà. Donc alors merci pour le conseil wana merveille ya mado je t'aime beaucoup na lingande danser na lingande ya mado makasi ya mado merveille ya mado na lingako makasi donc ngabi naza pe parmi ba danseuses wa pesa merveille ya mado conseil ya zonga boso ba bimilo ba peke non ba bi 50,000 zaïne bazong sur na banque ken pena utilo ba pesa $100 fali 50 c'est héritier $20 bina filé ba nan ba déplique ba $5 50,000 ko ezate donc c'est pas bien to yeba ki ezongi na banque 50,000 zaïne wana za ki Fabregas de ken alobaki wana engagé ka ken piana bon merveille ya mado ya so linga te linga ba ganga ba danser fali ya ba ya te ngana ko musambela esa danser da Fabregas ni na kokanga na guerre wana ba petit na ngai mais sanda wana ba petit na ngai ba balikambo ya te to kata na te to tika na te wana na yebi te wana engagé yem da benga 50,000 zaï okolo bateke ngaka na ndima makamno so bilo ba plateau bilo be ko simsa ngape touche yona ken bilo ba bato simsa touche belé il faut na maele Fabregas aza frère na ngai Fabregas aza frère na ngai ntango ali bato maboma ngape sali nga passeport ngape benga mutaliboma on comprend te 50,000 zaïa na déjà essayé ka kala essayé ka kala sila essayé ka te siko wana engagé bino ngai na ko banga rankin te nga rankin evanda na njoto ezaka bonzambe nde mute koti trop na njoto naza franchi te na boyi na ngana na kumokende makam na okende naza franchi te naza franchi moni bango ndeza moi bino wala engagé bino na makam na bino ngasiko na esa bino ke naza franchi makam susu bino mombo kosenga ifona tika siko kaka bino moko boyimba wana ko tanga na buzoba ngai siko na retire ka koto lobiana na boya na ngai eza pe problème na ngati bobo bilanga na pesa conseil donc on peut conseil za ken na Fabregas mutbana ba problème ngana Fabregas to na problème te pauvre ngana Fabregas to solara bien na linga ya mado mingi na linga filombu mingi na linga chede da chanteuse ne mingi na linga Clémence mingi donc na kokota
problème etali ngate na opesa conseil pour na bato boma on apesa conseil ke mutali boma moko bando bien mutali boma Karine afula rapé sera na ba orchestre belé comprendre o comprendre akota pe na Amado présence ne pe salara bien na Amado comprendre ye parmi ba no so ça système na Amado kai mo kon peut contribuer aki azaki mutali boma on se va bien mutali boma siko ba 50,000 ça engagé ngate na pesa kaka merveille Amado bisou ya trop na lingaka siko yebisanga muto kwa merveille bon na lingaka siko to soin na biso na patron na été bino mboko tanga biso bangana loba mabe ko na patron na te na to nga bana na patron na Fabregas ngane na yebi Fabregas déjà yakutanga na musique yakutanga déjà na orine na musique nga bando sola Fabregas tongo comprendre o komi na yebi tongo Fabregas série a orine au moins nzembo ba betana depuis kana na fanatique na bango o comprendre fanatique na bango nzembo wana ba betana Fabregas na depuis na za fanatique ya Fabregas makasi o comprendre donc on a respecté Fabregas asala pe mo mbal mo bo bundi lo komi leader ningisa pe mboka comprendre pona ngana pesa ke respect mingi ndenge pa kutanga pesa nga respect comprendre akumisa banze molanga de balita chamala ba Jojo Mandik bani na pesa nga ba courage na sengana de na bani musique comprendre pesa nga courage donc ndela linga pe ba danseuse na ndeti ya Amado ndi lokona biso danseuse mon professionnel au bina bien siko yebisanga comment pesa nga billet mo boye mais 50,000 za na za pe Fabregas te engagé fekeni yemo loka 50,000 za ye te mais ngana yo 50,000 za yo pe kabela famille bino keni poko yo kabela ngandeni po 50,000 za ngana olia ngote sila kala siko esila kala siko yo faut kabela pa bino kuna ngana kabelo 50,000 za ye OK otiango symbole na palais te yo pe tiango symbole so za ngo ebele yo moko so pas gouverneur de la banque na mo 50,000 zene faut so on n'est pas gouverneur de la banque po na biso na mokibo etolia ngo soute il faut so pas gouverneur la banque te na ozwango te na kozwango te na kozwana ngango te na ozwango te ngane pesa ta $50 ne na ozwa opia nga 50,000 po na besoin na sotika o nazala na ngo be na tika atika na billet moko nga pesa te ngana osana ngoni na osana ngoni ebongo esila oh ebongo yango esila yo pia nga $50 ko bien 50,000 o pesa libabe obeni 50,000 zayi point esi zayi kutezala esute bo 50,000 zayi to ngito peso zobo yango pa zayi kutezala esute unaona boyi nga pesa $50 peso ezala kati ya 50 te nga pesa $50 pona 50,000 zayi wana ta pesa na okena onil pa na oliango te na sombelo te wana o fait oju te esila kala esila kala 50,000 zayi esila kala mais est-ce que Ken ba Fabregas a représenté quoi 50,000 te wana engagé Ken wana ngate wana eza mbongo eza quand même mutu te quoi wana eza mbongo eza mutu te maestro wana maestro te nzembo ya Jésus de Nias Pyromane bimi deux mots na yo encouragement olanjango te nga yo ka suba nzembo mokili te en tout cas excusez ngai tuna mamba Emmanuel Dodi ba franchi tuna ngai tuna nga chorale na biso ba Coran la biso ba franchi otuninga Emmanuel Dodi mon prophète le sauveur de l'humanité otunanga banjema mkite ngana yo kango sute mote na kamunde penela ke nani ba concert ngata concert na okendeti nga concert na oya ke concert asali mabe vraiment bon mutabala de pasteur donc mutabala de c'est so bali pasteur donc vraiment na ibite so pasteur ni akenda concert mokili na ite so akenda concert na mokili nga biloko na koposa nga te o nzemba kingani ebimi o nzemba fere nzemba fali nzemba Fabregas te mais j'écoute les musique nzembe simba te aloba vérité te Sandali na ba bote mais je confesse la vérité te simba te Sandali na tomoni ndeko na biso Peniel na Instagram na ye a posté ba photo la ti ba sous-vêtement tomoni ba poser question mais azwaki te en répondre dans côté ça là qui onde netange moi c'est pasteur akoma poser ba akoma poster ba photo ya ba ensemble à sous-vêtement mais ça soit famukili ana kanda za sofa mukili makasi la Peniel ti tomona ki ana mona musa ex mama pasteur asali maison ba sous-vêtement ça était ba robe te ba pantalon te ba veste te ya sali ba sous-vêtement c'est beau faut comprendre za soif azote ka ba complet ba string ya bien yango ye mo la jango donc azana soif mukili azana soif
Il faut pas si c'est soif. Ma pasteur quand même a tout ka bakaleso na utinda ba musubala tango baza ba mannequin. So yo mo olati sika za ina soif mukili. Ata soif mukili penel. Parce que penel ba tupe ba sepeli ko mona ndenga lata ki ba ensemble wana. Mais tant olati bongo za soif mukili. Il faut ba ba ya ba si c'est soif eti. Oyebite. Kasi yo poko exemple po sombi olati pe bongo. Ngate ngana ko sumba bakaleso na prefer sumba bakaleso ya tombola ki ya penel. Te au samso mama pasteur. Mais au sambo sa tête moni awa pe azotambola na pasteur amone. Bon ngam ko ma pasteur. Atambola na pasteur de nilesi moko azo encadrer ye. Tanga tika nga lisola pasteur wana comprendre tangela nga prophète Emmanuel Dodji, mon prophète de dans le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité tangela nga ba prophète ba pasteur ba prophète ba inspiration sila tangela nga ti. Eh mona Peniel na concert afali kuna do sentiment Ngabu d'abord kuna tanga na ngabu natala. Tandebo yo sando bina na église. Ngabu natala esu ba concert ba falite ya ba tomukilité donc bilonde bo prendre un qui a des concerts. Mikolo somo. Neti nzembo ni. Monde tingabo imone lo nalati. Parce que Peniel lo bia bina nzembo afali ko bina ya Nzambe. Omoni nga kwa oui non bina bo sexe na bonzambe ti. Sexe na bonzambe ezali liboma na bonzambe ezali. O comprendre na kina ngoda bonzambe. Po nyoso kutana mokili mon. O comprendre ndeti salopeto. Salopete lo rachwa monande na tango ganga mais lelo na église boye o comprendre na tie loko o comprendre siko ozana na like sabino sexe na bonzambe na liboma na bonzambe ndenge zalaka zela na Montima nanga etondaka na esengo tango na yemelaka yo Nzambe nanga ye molimo nanga ezalaka nango na kimia tango na pusanaka liboso na yo Yeswe kumisama yawe Nzambe nangu ya ozana kumisama omoni sexe na bonzambe yango wana o comprendre sexy na bonzambe yangwana mais ça moi te côté c'est ça ma bé déjà au comment sambela au cause ça te oh na wana za siko sexy na bonzambe na esa wana ko lata boye na kati na bonzambe za makazi voilà o comprendre mais na ko comme na kaleso na soutien te o comprendre na tiki na nga mukongo mena ke église na tie chemise mais na ko za libanda boye jamais yo poster photo jamais na ko poster photo ya mukongo na nga moni mukongo na nga bo sexe na bonzambe na ko poster na mukongo na nga bo moni na mukongo na nga bo sexe na bonzambe mais na ko la ta kaleso na soutien te lobaka ndengo bongwami parce que tomona ba vidéo na pozo bina mutakala pe mais wana za na mokili bonga wanga na te wana za na mokili simba non na ta chemise kisi prophète un so amoninga bwa aussi kisi njo abio kima epe za problème ya mais mikolo na osambela makasi ye aza na mokili makasi yango foto kabona mwandambu pourquoi ni to ko meme pe néglisation ayaka déjà yaza mwana Emmanuel Dodji yaza franchement liboso moni biso ken mutamema biso tongo ngana ye na kisinzo aza franchement liboso aza mwana ya prophète Emmanuel Dodji ye moko oya ye moko wanda kuna ezate ba pasteur mstoba njora boko sengele te njora za jo nyaso alingi njora bo sengele te aza na mwana prophète Emmanuel Dodji kisinzo ya to prophète msunene ba yiba o petit na ngatango peta te azala mwana kisinjora azala mwana prophète Emmanuel Dodji le sauveur de l'humanité comprendre ya na kisinjora wana demo lobani parce que ba ça qui vidéo mon avion azo filmer bandenge bandeko kolala et puis si moi polémique a filmer si la distance lali ba ça le moi analyse hein polémique comment ko filmer mutu sans autorisation mais ça avion biso peut ezaki no filmer non tonton olala toza na avion bo filmer pe njora nde alali o filmer pe ngai o filmer pe msu o filmer pe msu ya na BBC Cro filmer tam sou Kadi Shokita ou filmer tam sou Patia Champagne ou filmer tam sou Mbo Lopez o comprendre o filmer eza ngo mama tout monde ezalaka eza grave te kisasa koma songi makasi songi kisasa kota tina musisa o emona na te wana o na o mundela luka pe atonga omona te songi eza makasi ba luka kar ba soinisa bino ba sabino mbo il faut ko keba na congolais azana makila mo mabe ya mutema mabe ya songi ya ko soinisa batu eza congolais azana bolingo te au moins ba église etondi boye mama bolingo na mutema ezate faut kima ndengo samba boka na Anya Star bon Anya Star de l'autre ndo wela mukina tikela ya
Ezani. Bato bayebiti, inga totanga. Te tolo ba yesa est-ce que on ba vérité parce que comment Te na kotanga esu kombo kombo. Ezaka président. To ando wela président. Président ya ni ya qui? Ya orchestre te kote to kutana na anya kuna ngana uta kacha ta uta viva. Siko kote to kutana kuna. Oui, sangisa biso siko. Ndana tikele moyen to za so problème ezate mpisa limbisa de batunya so basanga mabe mpisa saba émission déjà na boya ba problème na bango. Na mutu occupé vie na e. On comprend. Ndenge pesa na miko. Sandali na yozala na venjora 3. Ndenge septième bagara ko c'est la game makambu kisi njora lesbienne basara na place moko. Yo muto fanda trop na njora. Bana vana na nozo sambela na bonzambe bakosaka esu makambu. Oh bonga kosa makambu. Bana na vana ngana njora. Bana mwana mke bana njora mama so akufi. Atike njora ndo cadre njora ke ngana katela tanke ngana BCBG na mona nga 7e baga pe mena njora te. Ona na kamwa ka 7e baga so na otali na TV ninga ko ai na biye kongola lukute. Na biye po devie makambu ya njora pe asala ki lesbienne parce que loko bawela ki yango wana. Yo omona njora ta na ndisi wana note awa to alboso église eta la biso. Et quand ils ont coué, depuis na yo kaka Nzambe te yo ofana na njora trop. Nzambe akate mo yo lobe bongoli mutema. Septième bagarre azopesa kisi njora. Mais il y a cette bagarre ni baza camarade njora te pa. Ba camarade yo mona na kisi njora ta na ndisi wana te. Bon, na yo kaka ya na ngai ndenge ya babigara ya. Te na yo kaka na sala na yeme. Ngata na lalaka yanga na lalaka yepa lalaka na chambre na ye. Ozalaka na njora mama. Na yebite mais alalaka pe na moi cité. To lalaka biso moko siko asala yango na ba miro, asala yango na ba voiture, asala yango na pato lipang. Ata signe yango mona na. Te signe ezaka ke o mona kwa moi mbali venjora. O mona kwa moi mbali venjora. Na lali na lisanga na. Mais olala ndako mona biso, alala ndako mona biso to lala na ya simba ngate, simba ngate. Peut-être au côté de chez mon tout ça pas lali mon mimo pas au côté anate moi ça bato vie da Costa mon tema bato vie da Costa maman na da Chris ko kwa Christiana na mona na ngai te zaka forme na ye wana nde balobare kilele mais njora pena na so vérité na njora lingata moi c'est njora ko ata draguer moi c'est comment njora loba ya saliven njora ko draguer ata moi cité te akokape draguer alingane ata moi salingane ete njora lingaka te nga mona ba film suba olinga njora bo njora websanga isana tando linga nga sala makamwa te ba mona nga nde tu vie njora bo njora sala na yango to yebi bien ko ta mwana njora pour ta moi cité na chelo biblo sote te ko tana bible na sote te tam sala mona ndanga mayele nga pe na yebi te na sote kaka te o yo tanga bible na sote ndeni tanga bible sote te ko tanga bible na sote te papa coach pesa na bible na na ngolo beza solo sote bible ko tanga bible na sote te tam su ngana lobi ngana mona keza yango te mona nanu te na mona te na bito tshaka si bible o sote soki makambolo beza solo bo so yebo ka bo yemo emsu to takenda ba voyage ko takenda ata ba kola libana emsu asala ngo so tanga bible bo ngana mna na mona na ngati bo siko o mona te ona biso ko mona te sote bible ke na mona te na sote na bible te pardon na sote te makambo septième bagara loba po na njora yo fandi na etamu te septième bagara kose ya na makambo fandi tamula soki o mona na njora na likambo wana te o sotele biso te na mona na ngai te zelaka sina zwa bible te na mona te ko zwa bible te ko sana na bible te moni ko sana na siko zo banga na zwa bible na te bo so ngana mona te ngana mona kasana bi o sote bible soki te ngana mona te mais ko sote nga bible te ko sote nga bible te bon kata walai ke ngana mona te te na mona na ngati kasi kata la ya te wallahi kuta kata mana ngompa pamba wallahi kata mana pamba yo ko kata ngompa pamba ti dans no mona te na mona na ngati da ko sote bible de mobulu te ko sote bible de sote te msusu yepe mona msu ngana mona na ngate be msupe mona na ebite mais da ko sote ne bible te ngala mona na ngate mon da wala yo kata po sala muteloko te o kata ndengo lingi te wala sala nango wala batu be bakosa kosa ba wala ya ba wala batu bakosa wala ya loko mo kuna na ya na ngwa mais nde na mona na ngate na kati na ngala wala nde na mona te na kutata ke ni moni yo sala buzo ba te o moni te yo mo sote bible na so sote ngana sote na ngote yo nde muto sote bible na sote te ngana mona na ngate na sote na ngapete Gloire Chiloba makamna biswana. Okolo ba internet ba landa biso déjà nini parce que tu es chité na biso. Bon, ba tutu balinga sandra lina beauté, moi je vous aime hein. Na komo luka moi ko éviter moi makama mike.
moni ken koza pe pembe na ken na lo show za pe ngambu mo ngo po ba o za no bien ba ngo ba ko pengwisa o bon mutu to amoni ke na choqué na makambo na lobi alimbisanga ngana nga sert à Christ soko oleka po finga ngai na ozong suka na ndinga bonzambe na ozong sa na ngai mais na ndinga bonzambe po na komeka bo sex na bonzambe liboma na bonzambe na ozong sa pe na ndinga bonzambe bon na pesi batu tumbo te bana poto mba Clarisse Muyembi yaya te chandombe mes condoléances auto perdre maman na te chandombe auto zonga Paris master na ngai bibi secret kadi shokita bon le na bon moi bon pour master na pe ba déclarer ba biba no commissaire qui so ba bisote ta bon non ba diamant non boka ya non ba diamant bon kasi nga problème na non ba diamant te bon eza ndenga mokile to beta eza ndenga mokili kuna ezala bon biso beto chi pe bato musu ba remplacer bon yeba bandiem da succès onté donc muta succès pas zali po biso to succès qui onté donc ya non ba diamant mbote trop to za fifi ya zina bila linganga mingi ya zina mia chege ya na ngalimbisanga vraiment mia chege limbisanga na kota moi polémique mo na finga yaya ni mia chege limbisanga ya za photocopie na musique mia chege limbisanga ya na ngai na ndinga bonzambe na kota na ndinga bonzambe mes condoléances sois de guerre wana za ex mbali na e mbali na kala papa topé na pesi na Serge Solongo Solomo ya Serge Solomo vienanga motema ya sois de guerre donc mbote na bosa ni suna nan bibi secret na pesa bibi secret mbote bon bango baza batu de to limbisana bon baza master na te ko pesa mbote te comprendre na ndinga bonzambe na ndinga bien ba master na option ba master na te na ko pesa mbote te na pesa paicha champagne na pesi Mbo Lopez na pesi Patience Bembo balinda Patience Bembo Linda Mondele master na ngai kutavanda ka pembe na église Linda Mondele master na nga zina na Londres mama ma passe belé master nga danseuse o zina wa beta ye abala pe pasteur ye bena bala pasteur donc ma pasteur zina danseuse wa pena beta boana na pesi pe mbote na pesi sona bon ye pas comment ma pasteur be sauvage mais prophète Emmanuel Doja ba pa moi c'est à côté à te que be sauvage ko sabiso ya côté à te à côté ba merci de jima pata te moi ça ma pasteur te merci de jima pata te ata ma pasteur ma si jima pasteur ko ma pe pasteur te moi ça côté à te prophète Emmanuel Doja episode moi ça côté à te na pesika maman Sylvie ma pata monter ma wera son mbote na pesa ndinga ma pasteur te ndinga ma pasteur te be sauvage yo pe na pesa ndinga ma pasteur te mbote ko tozali po prophète episode Emmanuel Dodi biso ba franchir moi ça te merci beaucoup Ken Piana mot de la fin remercie ouais merci na pesi vieux luzon mbata bambote koko Arafat ba sœur Angèle Muswahili c'est Pauline Lumumba merci pour na cadeau kitoko pesinga en tout cas le lozala ko annoncer que les sola 50 000 zaï to enterrer ngo parce que yana ngo na tina te na zongsi ngo na banque donc gouverneur yemo ka pesinga $100 fali apesinga $50 héritier apesinga $20 binafile apesinga $20 innocent apesinga $5 Robino Mundibu apesinga $5 déplique donc $5 merci en tout cas merci beaucoup dans les sola 50 000 Zaïre en tout cas na tiki yango ndeko na biso Fabrice za ndeko na so congolais soki mabezala ki en tout cas pour na pardonner kaka na bolingo nzambe parce que prophète Emmanuel do dafisinga betika biloko wana donc pour nga soki mabezala ki en tout cas na lo bango monde entier boyo kana limbisie na komba nzambe de masolo na il faut kotika ngo bongo parce que ça masolo mo boye eza un peu spirituel ba sala nzambe ba moni yango donc masolo na intéresse ko to kota na moi ba partir makama mususu ko yamba siko ba inviter ko luka ba inviter merci beaucoup parce que prophète Emmanuel do di amona gatro era bisinga bi kokota masolo na te ba polémique na ba musicien donc il faut na yo sala musala na yo un grand merci ndeti biso pena ndeti biso ma pasteur moi ça wera ma pasteur non merci de jima pata mama pasteur mama boboto na ebike mama boboto wana pena moni moi ça ya vient nga wera son na obenga pena ndeti koko ala pena ndeko ya koko na ngai mamoni ma Sylvie ndeko ko ngai ba ndinga te
ndeko koko na ngai so ayebi kaka kato kikongi zoba wa kufa aza pena koko na ngai mais nayebi ke mwasa okoteya mais mwasa okoteya mais akoza pasteur. Merci beaucoup, donc un grand merci beaucoup. Prochainement avec un nouveau numéro d'ici là, portez-vous. Biso pas c'est bongo Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City.